Mbote na bino bandeko ezanga susu mama Arrête Kibungu Shembo TV et please na sengi na bino bomi abonné bokota bokomona ba conseil kolamba biloko ezebele oyo zanga kipoko yeba lelo tozana recette na biso ya Thomson ndenge okalinga Thomson na ngai soki na sisi kokalinga Thomson bomwana na kosangisamo na kosala na ngai tozana Thomson na biso yango tokataki yango tosokoli yango bien tosokoli maboko bien ba mauvaise nyonso ya site na ngabotala Thomson ebongi mpe kotiaka biloko mingi te erne fo koyoka goût naturel na kati ya Thomson na biso totiaki mwa muscade totiaki njenjo babengi tangawusi totiaki mwa ail totiaki mungwa c'est fini totia biloko mingi te siko na koleka na kokalinga ntango na kokalinga na silisi na kolakisa bino nini tokosala après tokozala na ngai na biso yango wana tokisi tokozala na tomate na biso tokozala matungulu na mwa pilipili bokomwana tokosala mélange tokota sikoyo tozokalinga Thomson na biso wana tozokalinga tokitana na pani esalinga motango tokalingana nakataki Thomson na mibale sa ya mibimba te ntango kokalingana ntango na kosilisa tokomona Thomson oyo natakaki mwana gume tozuka nango te nakolakisa bino nini tokosala na partiture ok bai bolanda mbote na bino nyonso bandeko na ngai na bino bola pasi bola bafami na ngai nyonso ya Australie awa mbote na bino ok Thomson oto ezi place yango wana bomoni ndenge ezokalinga malembe mpe na moto apeti ntango ekobela nabakolakisa bino na deuxième partie tokosala yango na ngai